nzoka na Congo na baélection badepute yango na baoyo baza deja na bagrade bamikonzi bango mpe bapesaka so candidature wana. Donc neti Vital Kamerhe ana grade na ye no namoni ye mpe aza depute azwi ye kaka te namoni na bato mosusu nayebi wana sikoyo badepute balaka mpo balobela peuple no devant gouvernement sikoyo bato bokolobela bango mo mpe so badepute ya solo mpenza Congo eza na gouvernement bote bapapa bamama bandeko bote barando na barandonete bote bato oyo balingaka rando na baoyo balingaka rando te bote ba jeune garçon na ba jeune fille bote bana mike na ba bebe bote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko nayebi bokolobaki epekisami nango te na ba pays mosusu mpe salama. Nkolo bandeko nalandaki awa ntengi dollar emataki peuple azokamwa président de la république pakamwaki abengisaki ministre abengi ministre atuni ye apesa explication pourquoi dollar ezomata sikoyo bosala sikoyo ministre wana ye moko liso apie candidature aza député donc peuple ndenge azoganga bongo ministre wana foye na makambo ya peuple azolela dollar emati nsima ye moko abaluki soso kuna manopi explication dollar emati mpo na boye bandeko tala Congo wana ezosenga président de la république fa forme nde arme makasi mpe ezala na sous contrôle na ye d'avance président Fati fa longwa civil fa koma militaire mpo na kokoma militaire esengaka 3 mois ya formation fa sala 3 mois ya formation spéciale mpo aza président de la république donc akokosala formation privée ye moko kaka na bacoach mpana moko batie grade na ye ya lieutenant nsima na mbo akomata magrade malembe mais lokola aza président de la république ata aza lieutenant général akokomande ye te mpo aza président ye moto ana contrôle ato nsima nango sikoyo fo arme mpenza contrôle yango totalement mpe arme fo ezala na maboko na ye mpo ntango arme to eza na maboko na ye nakanisa na baministre ava pesa explication fo azwa mbata bandeko mbatako mpo biso basemble civile so bakangi yo oza nano innocent nano basambisi yo te babeti yo keleke fimbu ya bienveni donc soyez les bienvenus mpo kuna na baaner wana na baip crime bakabolaka bagato te kuna bamakile ezalaka neti batoire bamakile na nsima eza ebele bamesa na makile ya bato bamesa na bato makile ebimaka na zolo bilongi evimbie mpo na likambo mosusu ya deli moko ezanga ntina ça dépend ya moto aporte au plainte neti par exemple ngai papa robo
naza escroc te. Mais so baescroke ngai mbongo nafuti mbongo abie moto yango oyo bakangi ye bakobeta ye modele moko ya kosakana te. Or ke moto wana escroke ngai un escroc akoki escroke nga mbongo boza na droit kobeta ye te. Po un escroc soki escroke nga tosala neti $10,000 ou bien $20,000 nda kuluna akangi mama moko abeti ye ata beti ye liseti te me mama wana soki kaka moki ye ayibi ye lipa. Donc kuluna oyo ayibi lipa azokisi mama wana ata moke na linzaka ye nde mutu akobeta prison ebele koleka oyo escroke nga $20,000. Po na nini? Po oyo escroke nga $20,000 eza buzoba na nga muna ndimi na pia ye. Me mama wana so bayibi ye lipa na bazokisi eza buzoba nete. Eza vol na agression. Yango biso na poto esala bongo no. Okati moto chenette na kingo ata zoki te babenga yango vol avec violence. Donc prison bani mbala na 2 ans. Donc okende mbala mo prison ferme. Mais sikoyo moto akoti na magasin ayibi ka ba bijou oyo yibi. Me bamoni ye te. Abimi nango sima kamera moni ye mta yibaki. Bubengi police bolobi moto ngo azalaka place boy. So baki kangaye bakobenga yango vol à l'étalage. Donc bakofuti amende to babeti 3 mois de prison. Soka mesana wana komi 9 mois. Soka mesana wana prison mati. Parce que soki ba erreur ekomi trop ekomi délit. Mais sikoyo na ba IP crime wana ba aner ba betaka na ba innocent. Donc président de la République aza na droit ya gifler ministre liboso ya mwasi na ye. Mobutu bana gifler pe. Bazo bambata basakombi banani wana tu. Bazo penza bagifle olobani liboso ya nkoi. Nyonso wana esengaka fo kontrole nanu mboka total po Mobutu pe tanga bana kobeta tango akontrole Zaire mobimba totalement po Mobutu tanga akotaki ye pa bana kokontrole penza l'est te me bitumba ezalaki te. Siko fati président Félix Tshisekedi ya koti na moment de plus difficile ya ba difficile ya président Congo te me ya président ya monde. Nalobi penza bien président Félix Tshisekedi a koti penza présidence na moment difficile ya ba président ya monde. Ya zali na deuxième position aza première te. Na première position zali soki Madouba Abbas azaka président na Palestine. Yende muta na première position ya passe. Deuxième position na monde ezali Félix Tshisekedi. Troisième président eza président Syrie. Ba président oyo penza baza na difficulté po babundaka na ba décider na communauté internationale. Babundaka na Rwanda te na Uganda te. Ba wana balikaka bato basalaka sale boulot. Main d'œuvre. Neti oza na garage na yo to oza na dépôt na yo. Bano bango lokotaka bikedi olobi na bango ke tango moto wana wando ya botoboli bapina voiture. Bana na baosala loka basali boulot. Me bato misala no mosu bazali yo pato vanda. Ndenge eza ba Rwanda wana ba Uganda. Baza bana na mike ba petit voyou. Basalaka sale boulot. Yango wana président Pati Beton ndenge aza wana fa diminuer penza to
akatana na makambo ya élection ata ba député moto yoyo bakomemele makambo po na peuple ye moko mpe liso moto akoyamba makambo bandeko mpo na lokosa mbongo $21,000 don na Congo wana eza pasi mpo ya Willy Musheni akoma milliardaire mpo bamilliardaire na kanisa fo ezala kaka bapoliticien no mpo mosala mbongo ekomi kaka yango ndenge ba jeune fille mpo reservi ekoma kaka danseuse mpo kende poto bana bandala mibali politique obe mizike biso bana njili kutu bana nchango biso kaka mikili wana to bandango kala bana ngiri bango mpe mikili to Luanda kaka tout d'abord Angola ekoma Kinshasa mobimba kaka Luanda tous les babalabala na bato nyonso bato baa na Luanda ata 10 personnes na chaque balabala poto Angola bandeko epuis koma bekolo to na kala Angola bato akendaki mingi ai kaka bakongo ezala bakongo ya Zaïre eya bakongo Angola eya bakongo ya Brazzaville bato akalo bakende mingi na baluba na bakatange na se balunda baluba na lunda me bakongo ebele nde capitale partout bandeko Congo gouvernement penza eza mal organisé donc eza penza gouvernement te bandeko badiplôme wana ezolakisa rien bafrançais wana ezolakisa rien bafrançais na badiplôme wana eza bien mpo na kozala kocréer baemploi kotravaille na baentreprise eza bongo bandeko gouvernement nde eza te eza moziki pour le moment tokobe yango moziki moziki moko ekontrolaka mingi Kinshasa bato ya Lubumbashi bakontrolaka Lubumbashi bango na bato ya Kolwezi bato ya Goma bakontrolaka Goma na Bukavu de côté na côté eza na bato nango bakontrolaka eza moziki dezosenga mpenza mokonzi ya mboka akontrole nde armée totale do bagarde présidentielle wana bacrée so misusu surtout bazwa bana ebele baforme turo bana 17 ans 18 ans baformaka bato ya ba 30 te ba 35 te mpo wana après 5 ans bakomi na 40 ans mabe fo baforme bano ya 18 ans 19 ans de tous les jeunes wana so baforme bango après 5 ans bakozala bavrai commando bavrai na force baza na temps ebele na vie mpe ya kosala baopération makambo ya difficile eza bongo nga bana nkasi na nga oyo bakomi na ba 19 ans mosu akomi na 18 akomi na 19 ans asisa ye mpe classe mosu akomi na 20 ans ou bien 21 ans bana mibali wana tu atuka nalingi bakende na armée na Congo te mpo nyonso ya mal organisé nazoluka bakende armée na libanda bakokende armée na compte Angola na libanda
tonga mona olukila bango moyen nazola bango bourse bakende armée ata na États-Unis ata na Russie bakende ka armée so bakoya observe mpo na Congo bakoya observe mais bakende zwa formation privée bakende armée ata comme bamercenaire so mpe gouvernement Congo nde elingi etinda bango na poto na armée en tout cas wana d'accord d'avance natindaki frère nanga moko ameka na kolukila ngai kope wana so bakotinda bana mwana kasi nanga moko na tiaki bakende akende formation na armée mpo na biso aza na 18 aki armée 6 ans na libanda ntango azozonga do aza un vrai commando mpo na koforme baunité ya Congo do ndenge ezalaka biso na Angola kuna tous les bando bakendeke armée na Russie do ntango abeti 3 ans abeti 6 ans ata bakendaki 10 000 ntango bazongaka mpo na koforme bato mosusu antete bazosala makambo basala baoyo ya mayele mpo ntango bakendeke formation bakendeke armée na mosala bakeyekola bamisu bakende aviation ayebi kopusa baavion bahélicoptère banini bamisu bayebi kobongisa baavion bamisu bakende na armée ya terre bayebi kobongisa bachar bamisu bayebi ko électronique baélectronicien do bongo bakeka formation teke bazosima munduki bazobeta te batangaka bakotaka classe ata na Afrika atanga te mpo makambo wana ezalaka mingi na Congo ya Congo Brazzaville Congo Zaïre mpo kende bourse ozwa diplôme d'état epuis mpe babelge bamesana mpe nango tomonaki bamarki tabo awa basalaki manifestation mpo mwana moko ekotanga awa bazorefule ye mwana wana 6 classe pourkui balinga barefule ye mpo bapolisier na aéroport bapesi ye bateste asala azwi te balobi fo zonga bourse naza fo oyo amayele te ha na Angola bakosala yango te soki osali bongo na Angola antuka bokota so Angola te ou bien bakobenga ambassadeur na bino apesa explication mpo na Angola batindaka bato na bourse ata ozwa diplôme d'état te oyeba okomako mama papa nini 1 plus 1 égale 2 do soki apaya na 6e primaire batindi na bourse oyo ezomanke so balobi okota turo na université te alors bopesa ye formation 6 mois na makambo ezomanke nsima koti université wana na Angola eza bongo bacadre ebele bomonaka na Angola misusu babanda mpenza primaire secondaire humanité nini misusu mpe basotaka mbala moko primaire université primaire liboso na chômeur na kati ya Angola azopusa bachomika bakandonga commerçant comme ne mamba osala nsima nango na age moko pa université mbala moko na libanda bongo epe napesa gouvernement Angola basere ya zedu ti lelo respect na makambo wana respect mpo moto abotamaka na mayele na ye abotamaka na mayele botya ye kuna soki akoki te tokoyeba kaka epe bakokaka bato tu bakeye na bourse bazonga na badiplôme na bango basilisa bazonga nango soki asilisi te yeba ye moko azongaki avant aye vacances ora azonga akende continue classe azongi te mpo eza te soki bourse okokoya vacances te bayaka vacances oza na bourse oye mpe vacances na Angola miso bayaka atikali ne pa bani mosala akontinue na mosala mosusu yango bomonaka mpe na Angola bapilote ya avion ya taille baza ebele bomonaka no bato yango mpe mingi balobaka lingala bali mpe no
bosolo wana bango te bapilote ya baregressade ya bazairens bakomi ebele na ngolea kasi mpo na arme yoka zini bato ebele wana bakoma bapilote bamiso bakende poto te bamisoka bayekola na arme bakangi ye na akendeki soda na konta fapa dea donc force ya aérienne ya Angola de soke kuna dokole bokomo ebotanga ata portugais neza ya mayuya oyekola aviation alors ça mutauta Zaire en tout cas tanga oyoka pona bisika na opona ka opusa avion opona obongisa te yango mpe bapilote ebele bazali ya bazairwa donc bangolais mais bazairwa bangolais zairwa Angola uta Zaire ou bien zairwa pasolo ou bien katange donc ndenge wana kaka bocomprendre kaka baza ebele na kati aviation sikoyo na baavion ya taille bapilote ebele bapusaka na bauta toujours na formation na armée donc président Fati armée faut contrôler yango totalement lokola bagarde présidentielle bazokende sango alors faut former bango ata 100 000 ata 200 000 kaka nde abongisa bakana na bango bisika bando ozala kolia na bango kolata na bango badistraction na bango donc bazala à l'aise basentir bien mpo baza bato te fo bazala na konzo fo baliaka bien fo bazala na badistraction bien mpo motu na bango ezala bien eza teke bakekemba na souffrance na malili olati boti moko boye sokisi okemba soda fo kemba bongo wana te wana yaki soda te soda fo azala babota bien bachaussette bien batenia bien na Angola eza bongo ezala mpe bongo bandakala babota basoda bien batenia bien yango moni babento kangama bawumeli na armée babento kangama babandi armée kale nakanza ekuta bande na 18 ans te fo ezala bande na ba 14 ans do bongo mpe babento kangama wana azwa formation na Angola mpe ya forma bato na Angola bento kangama wana aza un vrai commando ebi koforme basoda très bien koleka kutu mindele nde bomonaki wana aza général liyo to te aza mwana baba na biso toza ne balabala mo roaf bon azalaki lelo mpe atika ane esika eloko nde moko nayoka atya wana na lupango na ye bon bandeko natiki bino ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va accepter le Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP Kiama ona na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama.
Bonjour, na kelenge ya combat Congolais TV vraiment ngamo na zana chaîne na kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nyama ya danger donc ba samta longola zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na kelenge ya combat Congolais TV vraiment ngamo na zana chaîne na kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nyama ya danger donc ba samta longola zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.